Ngaba na lo ba vérité. Pour na CPSA public botalanga be parce que likambo ça ma polémique makasi. Likama gi président et ça ma maman na polémique. Na pesa na no réponse likambo na sérieuse. En tout cas na wengenga za vice-présidente ya président. Wana ngana malolo to komena suka avant kufa. To tsika ko so la soute. Likambo ne sala nga mapasi. Maman lolo. Pona mama ba musicien. Loris la congolaise. Loris la congolaise. Parce que ngaza mutawera ya c'est à l'époque on soutenir Wata. Au côté man château Rouge you Clinton. Wata leki wera. Wata leki wera. Ah yelo ka ba guerre moi bon. Teme comment il tronga be teme comment matanga. Nesi pauvre ma président tala. Et ça sert non. Oh, tant dans silika la judo, tant dans silika à kokate. Non ya simbe dans joto parce que comment ils vont masera. You Clinton wera l'oroté. La minute za wata leki wera. Ah malolo. On ndota baba toni. Mais Jésus. Oui, Rane héritier ba mo beta musique pour dire moko. Pote beba, poyate. Pote beba surtout bata 1999. Na bato ya 1980. O ba ya kala ba sera ba ya Chirac. Bazana découragement mon quoi. Ba ko décourager yo mto sika. Ole ba encourager bato bazwa sika. Non. Ba ko luka ba décourager yo pour mon année que oza humilier ba banda ko humilier. Nzoke za bongo te. Oko ya besoin sans papier mo leki mta na papier. Senga courage. Mais le reste a to kabana mais ba tonto ba linko s'intégrer. Ba tonto surtout soit comme na 45 ans alinga mata 60 alinga mata 55 et quelques ba tonto so ba 55 ans wana 45 ans oye ba linko s'intégrer ko s'intégrer ndeni yokuti na potem si yomta bengi si yo bisa s'intégrer bango ba zonga na puberté ba zongi na 18 ans ba tonto nyo sa 45 ans 5 ans quelques bon ça ba papi bo ba mikete bo comme ba papi na 2025 ya bo comme ba papi ba liko se comporter alingi na ko kekayute alinga dépendre na yo. Ah ouais. Alors c'est la fiche de paye ne m'a pas tout na yo. Ndeni ko ba futur combien? Moni bato ba yana ba 80. Oyana 80. Oyana na 1990. Au salata entreprise na gisasa te oteka mai. Au pire, au sale lorote na vie ata immeuble zate. Moi sinanda kwa zate. Bana bakenda otikala ka yo moko papa. Eloba na tonto ayaka lo ba échec. Échec pe ba tia mwamba. Ça concerne à bana so botamba na 20 ans 25 ans so moni papa moi il y a 50 ans 50 et quelques 45 ayo linga lo ba non aza papi c'est pas ton mari ata la tiki toko ba wa bela système à rouge à lèvres au moins on était à rouge à lèvres mais au moins on est la belo mais ça moi rose pour ça les moi rose quoi que ko ça bana bisa miki ngana ba nièce tanga awa tonton moi botier ba misato mais tonton mukolo oh c'est mon mari c'est mon chéri ah chéri na c'est ton papa. Bino bozo ba bochu bo beng sa ba bochu na kisasa ba mama poto oju pena jeune garçon na kisasa o ko zape mwana na yo oju les billets visa aye pena kisasa o komo boko la komo sombeleki en fait elo nga la comprendre na ba mama poto o pesi ba raison ozo benga et ça là que plupart ba mama ba benga na mibali na ndako ba bo malibala atika lo boko la bana yemo donc ce ko benga ni papa bana parce que a futara loyauté akinda musalate azo s'occuper na yote. Mon cœur monte na Kinshasa na salate. Aujourd'hui visa, osombeli billet. Ayi na poto ko osombeli basket na t-shirt, on sait yo mo ko ko kinda ku na libanda te. Po azalaka na ndako pour magoda tout ça so utiliser na déjà wana. Au moins que coton to comprendre la réalité ya ba maman po tout en gros. Et ce autant na maman poto abingisa jeune mona kisasa azana aja mwana na ye azingo zolobana tengela na mo. Give me luck, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent.
Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désunitons et Ratakate, venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Le Quartier Latin International, l'Orchestre des Stars sans comparaison, l'Orchestre du Peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'Arène de Grand Paris Sud, à Évry. Vous êtes conviés à la fête, allez au rendez-vous, venez tous au rendez-vous, revivre tous les tubes du Quartier Latin que vous savez. Kofi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le Quartier Latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'Arène du Grand Paris Sud. Son essor, la vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Yuyu Clinton, bonjour. Bonjour Miguel Niemba. Bonne santé. Ouais, santé ça va, voilà, grâce à Dieu. Voilà. Tu as un pour l'actualité belée en toile, le concert est belé en toile et en Europe, et puis il y a Maman Poto. Sur la plus maman bon état les potes, la vie des familles, la vie des couples, maman tout au développement dans l'émission, mais beaucoup plus tu as mieux pour un an si je ne me trompe pas, soit ils ont un an déjà l'équipe, mais bon organiser le comment pour hommage à maman Mimi Chikeva. Ils ont le 26 décembre à Paris, ma camarade maman Mimi Chikeva, andi kuna ba tout bazala na e bon kutana wana, bukabola moi, oyo bozala nango. Déjà, il y a nous avons Claude Moussaï, l'homme de grands événements. Vous avez belé, vous avez mais le tout le bilan on a eu le camarade Mimi Chikeva. Ouais, en tout cas, le binga pe na mona ki yango na réseaux sociaux, na mona ya Claude Moussaï a chaque image ya pauvre. Après na yo benga na tuni na bio ezani na bisinga ke eza a sali festival à Banalimba. Festival à Banalimba, donc batuto bakufa na limba. Izaka pauvreté, mais batuto bakufa na limba. Azo organiser festival. Il y a pour rendre bango hommage. Bon, namana ki on mabete, ngape na sepele nango. Voilà, il y a un moni qui na ekolobela ngo antaki ngape na bandiko na mingi bakufa na limba. Ezaka ka mama présidente mais nazapela bande on nga pe belé bakufa na limba na grande sœur nga propre bakufa na 2021 na limba na bande ko belé bakufa na limba on a mona ki initiative ngo za très bien pourquoi pas ya moninga na chekipe na chepe na CP na soutenir quoi mais soutenir initiative ngo très bien mais Mimi Chikeva qui femme d'affaires moi je suis à Kinda Sango donc ma présidente à Warrior, n'a tout sur la surrie,
bien sûr obi ozana bato belé o ba batika biso ba ndeko alemba relation nini ozaki nango na Mimi Chikeva que son homme repose en paix. Ouais, que son homme repose en paix, aza cousine nga propre. Ah ouais. La cousine nga propre, ouais. Ah ouais. Cousine nga propre. Donc, il passe à nga cousine nga, donc camarade, nyonso quoi. Voilà. Avant tika biso bozo ita au sola na ye ezaki jour nini avant combien de jours après combien de jours après ceux qui ont une idée? Non, avant atika biso kosola penza ya suka to sola ki azena boma. Agenda na boma na mboka na biso kuna. Na pisi bana na matadi boma mbote na bon mbote na beno matadi boma. Bana na pisi ba onyo mbote. Akende na bekolo to tanga na interna biso to tanga trop na interna. Interna agena be interna to tanga be interna était que yo be interna papa be interna na mindele ba belge à l'époque ba belge ba uta penza belgique ba zo tanga sabana na boma na ba interna na oui ba tanga sabana na ba kangu na ba mboka na biso kuna. Ah bon? Oui, ti lelo mindele mso baza kuna ti lelo be interna biso tanga yango to zani premier moko premier CO moko deuxième CO moko troisième CO ngana doublé na troisième ya matière quatrième. Oui, il y a une habitude sur Keboma. Il faut que comme on a ma place au totanga wana na internet. Il faut que ça va dans na cadre de solidarité. Il faut qu'il y ait kabi moi ba biki, moi ba crayon, moi ba cahier, moi ba livre. Il y a chaque fois sur que penza Congo central, il faut ça là dedans. Bazena ba lukelo lukaba na classe au totanga na bango. En tout cas ba kende na classe ototanga zo la kisanga tala classe ototanga tala première na biso ngo yo tala deuxième tala sika to komaka kombo na sotika ba empreinte na biso tozo seka en tout cas ça vraiment esengo makasi na bana classe mso kala ba msu ba bala ba bota ya sangisaka kenda ko zo bango nyonso ba kende ba otabazo tala ba classe na biso école totanga tozo seka après ça ba kende je crois ba kende restaurant bazolia ba fruits de mer ba fruits mo ezana mboka na fruits de mer ya mingi na mwanda ya na océan ya lokwa ba crevette ti bazolia na restaurant to lingango mingi ba olia ngo ba ola kisa ngako na téléphone ba benga vidéo ba ola kisa ngata zo raté to lia ba fruits de mer to zolia na kala tous en tout cas vraiment na sepela makasi. Après ça tanga zongi kin peto sola pe abenga gaini Chikeva na pese mbote mwana biso madame Gaini Chikeva na pese wa mbote trop abenga Gaini Chikeva moi en comparaison moi ekotaka ba Gaini tala mayu kutu boya zaki vraiment likabazelo kwa bébé tala mayu kutu boye Gaini mayu kutu video mo ba moni na kati ba mo bazosa mo polémique mo ba biba wikande Paris ba kosa makambo Clinton azaiwana nzo nga zaite ba mo Gaini pe a vidéo yango batali fi ba nzo ande ba confondre fi mo azaki azelo kwa nga ezaki ngate ngabe moni esopi eza ngaite eza fi mususu na ma pardon ya nga ba koseli makambo nzo kozai na ote batapai kande ba kosa makambo nzo nga na zara nga place yango te après sinango après simanonde ezaki penza okende nene sangwana do yango mige on dirait to yeba tant to kende obiki sala tour ya ba classe nyonso to tanga. Oui, akenati ba kangwa pesa ba interna na kangwa akota pe ya pesa ba don ba crayon ba bika pesa bilo ebele na ba na interna to tanga. Okay. Ouais, Alexandra pe na classe fali pour patanga bita école ba fali en ta classe fali atanga. OK. Voilà. Donc to sangana biso sur le 26 décembre. Le 26 décembre, ouais. Pour hommage à nande on a bisa uta okufa Mabiche. Na ba viena bise bele ba kufa na lemba ba kisa kimbukusu ba viena bise bele donc bana tout lemba ze événement bana tout lemba donc oyebi ko mona lembo kufela ndeko na lemba yaka na messe wana messe na début à janvier pour ça messe pour na ko rendre hommage na bango ils a je crois na Blamini après messe le 26 nesco eza soirée il y a festival à bana lemba voilà. Eza ba soirée mo sala manango déjà mais to lingi to améliorer parce que mige koma so muta kufimba mo bobosani kazara pe lokwa biso to liaka na ye to melaka na ye mutu so akiyaki nzoka ndi bien te ba biloko oyo eza bien parce que tozo rendre bango quand même hommage
ozomona tokosala te ke moto akufi tobosani ye mbala moko non. Est-ce que na lemba pe vous avez solidarité parce que tant vous okutana bon faut vous avez l'amour vous avez la solidarité makasi parce que mon kilon peut de le bébé tant vous okutana bon est-ce que bana lemba bolingani ya solo pour de vrai? Oui, bien sûr, hein, bien sûr. J'espère que tu as solo parce que tu as raté, mais parce que le festival, le concert, il m'a répété aux hommes. Donc, bolingo pene za na limba. Bolingo pene za na limba to linga même ngaba masanga to kwa na mona limba ti le to za bien. Ba mari mutwale to kola na bango. Ba tete nzongo mo alimba to kola na bango. Ba mimi nyonga. Ba nanyo fia za na ngola madom bese na Luanda. Ba masala biso to sakana mo to kola na bango na limba bangwana. Na super limba. Ozomona. Voilà. Ba musicien lemba za banani obinu bo soutenir bana lemba. Ba musicien lemba. Pour l'instant, biso za soutenir ka de fin Dakumuda. Le reste bon na ebité ba mso ba bima ba za pe bele musicien lemba ba za ebele. Ba za ebele. Ata vient biso kwa dape amo alemba. Est-ce que vous soutenez? Mais tu t'as ka vie à quadra. Par rapport à Toto BG Bila, on a passé à BG Mbote. Tu soutenir etendeni. Nezinga lo bay partout vie quadra beta na ozala. Partout beta to Holanda et to soutenir ye. Parce que vie mo petit ka batute alanda pe na ba cimetière alanda pe na bibembe même na Paris awa. Tout le monde arrive mi na patate to kuta na vie. Na patate na baki na ye na efanzo Mobutu. En tout cas partout Mobutu obeta na ozala na soutenir ye. Parce que ou à salelanga en tout cas ezaka na motema nanga mais on a ketchup bafana love merci na bosanité oyo sala en tout cas ezaka na motema donc partout fallait obeta na ozala na soutenir ye na ozala merci. Très bien. Yuyu Clinton eza combo une musique tout ça pena combo ya famille Clinton Yuyu Clinton. Bon, comme Yuyu Clinton, les a bavier nanga Willy Musheni, ba pesanga kombongo. Comme on a maman Yuyu. Mais Yuyu Clinton bavier nanga Patrick Mogrosso, ba ya Willy Musheni, bavier nanga Hussein, bande ba pesanga kombo wana par rapport à ba faire par rapport à faire à l'époque on ngana moi trop. Na sala faire mo babi yo penza wa Clinton. Itikala peka Yuyu Clinton. On comprend à l'époque. Comment on a Yuyu? Aka Yuyu nani? Yuyu Ndambi. Ah Yuyu Ndambi. Oui, poto na nini? Poto na ba 2000 hein. Ba 2000 hein. 2000. Pardon? Ba 2000. Donc ça a 25 ans à nord. Oui. Ah ouais. 25 ans à nord. Différence ni au moins le poto ya lelo na poto ya 2000. Bon, différence par rapport à quoi? Par rapport ya citation à vie. Business. Est-ce que les lots payent des bons gagner kala, les lots pèsent bongo, tout le lot bas? Non. Non, pas tout bien changer par rapport au temps bisoto yaka. Pour par rapport à bisoto to yaka, to a te kana château, je n'en sais pas Chine au bout qui va roquette pinza boyeko. Moi là-bas par jour, quand il paye 10 000, quand il paye 5 000 na ba château rejoindre. Mais ce que et comment pour tout vraiment comment compliqué. Et comment compliqué. Ils ont suivi penza sundenge zalarate. On dirait potes zo comme on le quoi qui ça. Il y a un so comme n'importe chose sans esprit qu'on s'en sortir te au craquer. Au craquer. Na festaming bana Luanda, moi na Luanda ba so komia. Courage na bino, na encourager bana tout ba uta Luanda. Ba sœur na ba frère ba uta Luanda, ba besoin na courage mo boy tété. Parce que tant on leki na Luanda école de formation. Aux déjà formation au Lukambongo. Tant au coma au craquete au Lukambongo te o yebande au craquete parce que o yebande nga ko côté au kota ya au Lukambongo pour potes esprits hein so ça sans esprit papa ba mon na garde non ozomela lo amabe voilà faut côté ça bende esprit pour gagner biso tant to ya to côté ça mon esprit o kiti penza boye château rouge ya wana château rouge za pour te kali kambo ba obundi so ba obengana o comme ça to chat to konza penzo ko tipo konzo chepe bilo tandi mo ba boy bilo na da boy pe bilo na ko mais bogendo te kana château rouge pourquoi tout te kana château rouge parce que ils a place oyo
africain mingi basanga na place mbongo bouge place mbongo mona na place ba africain ba yaka trop parce que partout ba yaka mutono so ataza libanda zo viser ka ya château ja sombeloko ozo comprendre obiso tanto te kawana parce que les place mbongo circulaka comment na château je pona bongo ba tuto ba mama to château je mona bon bana ba villa na ba kina. OK. Ben oui hein. À l'époque de te kabote qui peut 10 000 qui peut 20 000 par jour. So bono qui peut musala kayu tu bono tika ka biloko na bino na château rouge. Te neti ngas pa na zo ki musala. Na zo ki musala na tongo na 6-14 heures na après-midi na otika. Ah ouais. Na zo yari maladi na ke Chine na ke Turquie na ke Dubai na buki rocket en oya na otika. Après na zo ngisu musala. Na zo sa mingi na intérim. Donc voilà, à l'époque vraiment à Batito à Château, na pesi ba maman nous à Château beauté, cousine nga Lili Makaya. Na pesi on beauté, Paulina Soda. Na pesi na ba beauté trop ba maman tout à Château Rouge. To kuta na rendez-vous zaka moko le 26 décembre hommage ya ndeko na biso, maman na biso, mwana na biso. Na ninga lo ba komone mingi te po na oya ko bimisa ma miss na boy na bebisa émission mais tous allez belin le 26 décembre. Le 25 il y a Noël il a fête à bana mais biso to kutana sko le 26 nango to kutana na Noisy les espace Noisy les sec. Voilà. Très bien. Ba te belé ba mona mondo lati ba marque bo lati bien bo ba ton choix ça bozu vie na facile na poto est-ce que VPA est difficile na France ko luka mbongo ko na mbongo ko za na mbongo. Ko saisir mbongo na maboko boy comme yo ça facile tu ça peu difficile. Bon ko saisir mbongo na poto episi ba opportunité amigi poto episi ba opportunité ba pays na biso ezana ngote poto senga courage ozomona tant on a déjà courageux en Afrique tant on a poto au moins na poto facile mais ce que ça la la rati 14 heures kenda kayute za ba tonton musu sala la neti midi ti 13 heures de la moi ça sali la yelingi kayute siko omona ka poto difficile tant moninga lati okomi ko mutema mabe ya muninga na azu ya ndenge nini wa simbi kisi wa sali bonzo ngani ano kisi zaka courage ezaka courage ozomona courage na okaka nde mutu oko s'en sortir na poto so un esprit mo boye esprit mo olala ba pongi donc yeba oko s'en sortir donc faut luka po poto za so sali na yo on a fiche de paye no zo no mbongo Ozanambon. So, ça, nous avons fiche de paye aux ambons. Aux hommes. Donc, félicitations à Bato Bazoya Sika. Vraiment, aux autres, attendons quelque chose. Conseil, les amis, on peut ça Bato Bazoya Sika. Donc, l'ancien, il y a poto. Le ancien a poto, on peut savoir encore en tout cas, bon, les mbats, bon, on a simate, bon, ça vraiment un courage, il y a qu'au Luka, des bisous Luka. Bon, on a courage, bon, baisser les bras, bon, là, la pongite, ça, ça, c'est Luka Msala. La mukaka tongo la mukaka 5 ya kende musala au monde apenzi linga poto au monde linga poto mais so ozo kenda musala te en tout cas ils a passé et oza na mukanda te oza mukanda te courage mboke senga courage ezaka te ke faut za na mukanda ya kana wa après ato sali 20 à 30 ans ozo no ka mukanda biso to kuta mikanda te to zwango yo senga de courage na yo la mukaka tongo ke yo luka musala luka ka yo beta luka mo eloko teka Luka moi donc c'est débrouiller ou s'en sortir mais sur l'andi karabato ba débat décourager rabato pote beba poyate pote beba surtout bataba 1999 na bato ya 1980 o ba ya kala ba sera ba ya Chirac bazana découragement mon quoi ba ko décourager yo mto esika ole ba encourager bato bazo sika non ba ko luka ba décourager yo pour mon année que oza humilier banda ko humilier nzoke za bongo te okoya poza sans papier mo leki mutana papier senga courage ozomona ya moni bato ba yana ba 80 oya na 80 oya na 1990 o salata entreprise na gisasa te oteka mai au pire o sale loko te na vie ata immeuble zate moi sinanda kwa zate bana bakenda otikala ka yo moko papa eloba na tonton aya ka lo ba échec échec pe abatia mwamba mais na loiboya Hugh Clinton oui et l'on est ça la sco bino ba femme congolaise mingi sur 100% 90% to koloba boza ba femme seule na poto
surtout basi ya kala ya poto génération na bino mingi baboko la bana bango moko mingi batikala bango moko na bana mibali bakenda eloko nini sala ki boka bona ba papa bana bino mais eloko ça to kabana mais ba tonto balingi ko s'intégrer ba tonto surtout so comme na 45 ans alinga mata 60 alinga mata 55 et quel ba tonto so ba 55 ans wana 45 ans oyeke balingi ko s'intégrer ko s'intégrer ndeni yokutie na poto musiye mutabengi sur bisa s'intégrer bango bazonga na puberté bazongi na 18 ans. C'est-à-dire bazo mona niti baza 18 ans nzonga nde bakomi ba papi ba tonton nyosa 45 ans 5 ans quelque bo ça ba papi bo ba mikete bokomi ba papi na 2025 ya bokomi ba papi bali ko se comporter alingi na ko kekayute alinga dépendre na yo azo c'est la fiche de paye ne pas tout na yo ndeni ko ba future combien ndeni ko lukela ngama 20 lukela ngama 10 lelo asengi lo ba sengi mo sa o craquer moi c'est bon futa ndako akipe bana ba facture pay amilatisa biso ba fia ba ser to linga pe moi oza moi pop amilatisa emoko siko yo lingo kende ka to linga ko dépendre na mwasi olingo la surtout ba tonto akala o bazana poto akala balingo la mukatongo te balinga 4h du matin ba swana na 4h du matin ba mesana na ba chèque ba mesana ba chèque ana ba cop aka yibi alati kitoko ozomona soirée mo eza ya la kisi ba yoshi la kisi boy balingo la mukatongo ba swana na tongo si bobo tane 4 bana oyiba ye quand même moto ozo tane 4 mais ozo lo bana mutazo changer te luka kayo au luka kayo te ozo bana mutazo changer et puis bazana ba bureau bazana lokuta mako ba tonto 50 quelque 45 bandaka 45 mata 50 quelque ba ok ba 60 bo ba papi bientôt 60 ans toi na 2025 bo ba papi bo tika lokuta bana lokuta moko tenit ni lokuta nde bazana ba bureau au moins na mele anandako na mele anandako na jivizi anandako na Aubervilliers anandako ana bureau ana patin ana bureau bana ba bureau ata 5 6 kuna bengi kuna alo benga pe kuna bola mama tembe na yo lia surtout madesu mona passe bola mbela madesu bola mama desu bocha mikila e mona passe na ebisi donc ba bureau nezo bandako wa momi ko menandako eloko te nandako okoka makambo te okoka masolo te yo moni basi andako ba craquer ba craquer o mona kangami na douche so na 5e bureau 6e bureau azala so na melin 7e bureau azala na mien na pesi bana mien nyo sombo de Patricia Chikeva Titos Mboke Lengi na pesi bino ba mbote leader balandu nyoso na pesi bino ba en fait ça faute na bino te ndebo benga na mibel na iyo faute na bisote donc bobenga na bango parce que bako se respecter te bazo se respecter te bazo se respecter au moins bato ba 2000 mata mais banda 2000 zonga sima kuna ba 1999 so zuye mal à la tête Azainer makambi azoloba na oyo zolo bezande monte. OK. Il y en a peu ça concerne na bana so botamba ba 20 ans 25 ans so moni papa moko il y a 50 ans 50 et quelques 45 ayo linga lo ba non aza papi c'est pas ton mari ata la tiki toko ba wa bela système à rouge à lèvres au moins on était à rouge à lèvres mais au moins on est la belo mais ça moi rose pour ça les moi rose pour que ko ça ba na bisa miki ngana ba nièce tanga awa tonton moi botie ba misato mais tonton mukolo oh c'est mon mari c'est mon chéri chéri na c'est ton papa. C'est ton papa. Bino bozo ba bochu. Bo bengisa ba bochu na kisasa ba mama poto. Ojupe na jeune garçon na kisasa o ko zape mwana na yo. Ojole billet, visa. Ayepe na kisasa ko mo boko la ko mo sombeleki. En fait, elo nga la comprendre na ba mama poto. O pesi ba raison ozo benga et ça là que plupart ba mama ba benga na mibali na ndako. Ba bo malibala atika lo boko la bana yemoko. Donc ce ko benga ni papa bana parce que a futara loyauté akinda musalate azo s'occuper na yote. Mon cœur monte na Kinshasa na salate. Aujourd'hui visa, osombeli billet. Aina poto ko osombeli basket na t-shirt, on sait yo moko mo isi kutokinda ku na libanda te. Po azalaka na ndako bona magoda tout ça so utiliser na déjà wana. Au moins te que coton te comprendre la réalité ya ba mama po tout en gros. Et ce otangena mama poto abingisa jeune mona kisasa azana aja mwana na ye azingo zolo bana tengela na moko basi ngana droit tanga bakomba bato ate mais so bana komba ana aja bana na ana aja mwana na ete c'est normal so bazana différence à 5 ans ou bien 6 ans au mona mindele te
Ah, Bidou, ok, on a pas mindela. L'amour. Parce que yo to condamné à 25 ans, 50 ans. Bah, je vais te Bidou, mon a eu un sous-boui, on a fait un 20 ans. 20 ans. Garçon, mon père a 15 ans. 20 ans n'andimité wa n'andimité miki. Yo écart combien ya mobile au cause de la jeune. Tététété wana tokoza photos à âge banko. Yo. Obi a lekinga na moi 2 ans 3 ans. Yo no linga mobile na à âge. Tétété non. C'est interdit. Na lingate. Bon ça dépend na opinion na menga na linga bongote. Fois avant mukolo nanga ba 5 ans à cause ba 6 ans et les capé belé pété. Ah après ko makuna na mbeto ko katé. Et ko makuna ko kanete parce que Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Âge. Yemikos mamboso anangobi kenga ba Goliath bila wa talanga ba neve na wa talanga goche Goliath bila wa zo talanga ba réponse pour na kopesa te Gaël azo talanga ba neve ba talanga Cédric Sasa azo talanga non on appelle les sons ba neve ba talanga ba kamusu na koko to ça l'émission oyo bébé Josué azo talanga to sur communauté en fait to zo analyser pour to sur okolo ba kamusu follow ba na ndemo à travers yo ba ko appelle les sons. Est-ce que les bonnes questions mobile balingaka pour na nzoto to balingaka pour na vie. Les questions zo tunanga en tout cas excusez-nga na ko répondre à te pour Goliath Gauthier Bilao a talanga tonto BG Bilao azazo talanga Sandra Bilao a talanga maman pasteur ngana leka maman pasteur donc makamuso tunanga na ko répondre à te. Très bien. Donc voilà. Très bien. Conseil nous opesa na ba garçon oyo ba vivre na bassine na ndako siko. Ono ba bengani bango te baza en couple mais bana mo ba discute. Et là on est vraiment les cause ba divorce ta ba séparation bino ba bala na poto. Oyo remarque par makambo ki azoration moi cité alingi musalate tout moi cette sikili moi si bana na ndako na ba provision nyoso ye moko par ça elle makamusuni oyo yo ko betela sete pa ba tonto ba landa biso senet moment. Bon, makamsusu pe ba fille na opesa pe conseil na ba fille hein. Oboti na papa ba na 5 6 bozaki bien. Moni nzoto na poto ba nzoto msupe musala pe kayu pe zo limbisa bato. Ozomona. Mubala da muka 4h tam susake kayu tangazo ya ale li lobiso ko kende stress et ali kama msu na mama mutu hein. Mama mutu. Na ba fille be pe ba bengani mbala ngondongo to loba na pona likambo ya chambre to lo bango ka bon lisola chambre mibale bele ba se bele ba bengani bas okinoza mobile mobo aye obengani papa bana zo mobile mo aye akumo sailo bana mabe donc bobongisa kaka bobo so boti bana bana 4 bana 5 bana en tout cas bo sala tout vraiment likambo za zaka lisolo ko solo la sola kana papa bobongisa ce qui zo simbate bengana kini mama e bien tantine botindela nga bakisa bokoko papa mela pour masole zonga bien et zonga nango bien donc ndebo bandaka tiko ya kokosa biso ke boza bana 5 6 après ya kokosa o akoka ne makamna mbedi te mama oza bula mais lisolo ya libala babala pona ni ndesi yo comprendre mariage les arabes pona ni parce que le lobat babala pour approuver ba camarade le lobat babala pour cousine nga bala kinga pena bala le lobat babala pour ça la plaisir imaginez le na communauté congolaise la France a tout ça la fête c'est ba budget ba 50 000 euros bongo muto ko ça la société après 2 ans 5 ans a ko peut muta mbongo ba ko ça la crédit il y a 50 000 euros mais libala ça 6 mois et kabakabwani imaginez en fait nga ina yeba à travers yo on a toujours analyser pour tout sunga batu ba la biso ba bala rapport na sentiment ba bala rapport na pour ça ya ko bala ba bala vraiment pour la ndesi yo comprendre mariage non mariage c'est pour la vie hein tant ba bala na baloba ki la mort on nous sépare donc mariage c'est pour la vie ozomona eza vie na mo beza engagement ozozwa
na miso nzambe na miso baboti na miso famille c'est pour la vie le beau ça dans le mariage te que ngande abali alonga pena ke usana na bala non avant bala faut solo là bozana loba mona mbali na faut solo là dialogue et ça ka été que na bala pour interabali non yo même bala ngozo panzana mona ga lobile ba mo bunda na château rouge oya boaki alliance pas boaki alliance donc libala eza pour après on a plaisir te comme pression est-ce que libala moi si à cause la mobile pression ko bala en fait côté un peu moins cher et ba quand les belé tous ba parce que le son tout embêté quand si t'embêté pour intel la bali ngapela cha mobile nga pression balanga nte mobile azana na prêter ozomona ana après robala te bo solo lité bo yokanité bo ebani ba caractère te yongo zomona zusu kana katikati na comprend ma belle belle suka na rompo po okende pressé omoni ka ntela bale asali fait ya 50,000 ngape na kesa ali kelemba okoti li kelemba yo mo bala mobile jamais moi ça bala mobile jamais moi ça bala mobile ça zo bala ko baxelata NKT ye mga sama kamunyo ko ba 50 na poto te ba ke na ona ndenga mabe yango moni ko zo tuna ngaki mambale zo panzana OK po mbala olobano jubo no so na ndako bano boni ko yo mo bala ngati yo mo bagisa mbona yimo bagisa mbongo mama abino mutasala nyonso poto balana ta niveau nata on a besoin za bongo te bana loza no pressé te na vie malembe vie eza malembe pressé te ma yu Clinton réputation na biteni na koloba ya basi ya Paris et qui na mabe ya communauté congolaise biso genda ermo na ba province oza na oza na kata France basi à Paris mais tout passi basi à Paris bazara moloyenge basapa et l'on y est ça là qui réputation il mange il y a basi la communauté congolaise à Paris qui bazara loyenge moins surieuse ni ba les belé loyenge tout ça moins surieux na ba belé tout ça rapport na image il a ta bango ponani non Paris est déjà dans nos grandes villes mutuno ça arrivera à Paris ata ba Amérique ba uta Amérique zo refera à Paris comme on a Paris na no kenana mabe comme on a nga Paris capital la mode capital la mambo belé ba fille ba te belé ba se belé ba ba complexe rappel ba fille à Paris ozomona o mona fille mo boita mususu ala tane bien o katsa mo bulu mais ane fille mo bulu te ane fille ndako ozomona donc eza ngo bongo te quelque chose à fille à Paris za fille mo bulu ba fille sérieuse pe ba na Paris ba fille benza sérieuse ba fille ndako ba na Paris quand ba ser na biso kala bazara na banganda bazara na bata ba musicien moni ba biloko na pe on te pesa Paris lokola en plein mobo Paris eza ba fille mo bulu bata mtu pas sinon eza ngo bongote lokuta bata basi ba bien pe na Paris aux on peut moi c'est pas bien ya calme moi na nda coupé donc c'est pas que batutu bande moko non est-ce que les lots no fandi bozo conseiller ba fille ba gagner 1300 1500 même 1800 ba côté na délire là tabilamba marque ndo là parce que basket là tu so ils moins cher ils 900 € et avec ça et là on a chez colo un père no so ils moins cher quand même sous 1800 est-ce que vous conseillez na batu ba fille ba Afrique que sur ça la caillou faut la tabilamba marque tout conseil ni ko pesa na bandeko ba Afrique parce que les lots influence ba Congo ba mo Hollande ça qui on a eu Clinton façon ba ka veste wana la taille colo il faut na sombango mais à habiter yo ça dit 25 ans en nord aux en a projet aux a mis banda ko ba locataire aux en a entrée belé on a facilité ça 3000 € ça la dépense par rapport à moto auto ya sika mais le lot on a pour la concurrence moi pas comment aussi comparer pena bino bazana le côté to kuta bango tout ça mais est-ce que on a conseil mo la maman ou kopesa na bande ko basi oyo auto ya mais azana pour ça la ta marque na kata fave ba poto mige to lobela so elambate poto to lobela lobela so mamba bilambate mais conseil na kopesa ba fiso linga la tani kitoko la tina ya mama so linga la ta kitoko beta kayu kende femme de chambre kende ménage kende nini yo préparation des commandes kende na umsaba koko o la tano kitoko ko la tia loko to cause plusieurs fois au cause on peut na réduction donc so mutalinga la tana zali pour ko la tana donc na poto mnyo sa ana do lata donc voilà so azani makasa la mkatonga kinani femme de chambre na ma femme de chambre se futa ba 3000 €. Ya bis ba femme de chambre nyo mbote et futa ba 3000 €. Et solo. Bah oui. Femme de chambre. Femme de chambre. Na Paris. Na Paris na ba grand hôtel. 3000 balles. Bah oui. Wow. Et ça ba ménage musu ba futa et futa rapé ba 2800.
misala bakoko bamama basala misala bakoko bazawa koti bato wana système bamama kelemba akoti mwa likelemba na ye abwaka mwa likelemba ne par mois omona mpe ale 10 000 na ye akoti legal abuki forme na ye fois sebesana na mwa mesure na ye akene val d'Europe akene baplace ezebele ben oui mais na la montagne na vient des montagnes aponi bilo na ye alati ne kitoko donc moi la poto faut à propre tant comme les gens la poto nord faut à propre attends là tu nos Zara même propre représentable net petit na mo balata kitoko na lingage mingi Mireille bien chaud yagi bien chaud alele fort net vient na biso nani faut mon forme Cyril Kina na mama Rika tema malamu Filens Mangoy ya Véro Mangoy makila ba champion yepa na soirée awana les 18 hein les 18 tozala na pas Véro Mangoy makila ba champion ba champion na semeki nanga moko Filens Mangoy ba mbote na binangwana. Très bien. Mais est-ce que lelo c'est normal moi c'est au salaire mon balabi salaire à moi cité mais bava na anda kumoko mon bali pas au salaire moi c'est habité est-ce que on les couple bazan couple tout débat carbone esprit non maman faut salaire faut bossa ngisarati tant boza pa bon moko boza couple salaire o azui moi ndam na o pas moi ndam fin de mois o sangisi bolongoli ba course bossa ba programme so ko kabolana no wana bientôt on pe benda ya mte benda pe ba séparation ba divorce au moins moi si moi zara na mon bongo na mo boy atinda bongo na kisata pa ba parents mais pas ba parents mi bala atinda gelote ozomona mais on bala o pese mbongo nyonso wana pe mabe makasi au moins tonga ndako mo kuna na côté ba teka ba terrain kuna na maluku mais mon bala ebité mon bala ebité mon bala redécouvrir que otonga ndako no mo kuna so na kikole kuna osomba déjà mais mon bala na lote on bala zora mi bali normalement la poto azora salaire biso to le kabon na salaire hein so na mi bali belé penza na binyon touté mais mi bali belé biso to le kabon na salaire on a mobile tam so 1400 mais yo mo so 2500 au sala makamno mbala yebate mais on a kitoroté normalement faut 500 tout bosel ba programme nyos ensemble couple za bon oui comme oya bomba bo ya mte luka peka ba séparation ba divorce autant mbala okanga o tonga côté mobo ye lo mo te mone ekoti keto moni ya mte senga siko mona ba divorce ça ma trop voilà c'est ça. Très bien. Betela biso li solo la maison mère okoma gi maman présidente ya maison mère ndeni za gindeni maman présidente migi ozongi singa sina maison mère na besi président la wa Antoine Mbote mais on a besoin Sylvie ma pata yemo ige di fumu sec na pesi ba mbota to président Golf Gizola na pe ba mbote ngaba na lo ba vérité pona CPS public botala ngabe parce que likambo ça ma polémique makasi likama gi président to et ça ma maman na polémique na pesa na no réponse likambo na sérieuse en tout cas na wengenga za vice présidente ya président lokola mama vice présidente et loba marate ya ba benganga ma présidente mais ma présidente azali président na ma présidente azali ngaza vice mama vice présidente mais lokola mama vice présidente et loba marate ya ba benganga mama présidente ya wengi musique à maison voilà wengi musique mais na minute yo na koma les sages les stagiaires na koma stage parce que na wenge balongo raté na wenge balongo raté na wenge soko oza suna na poste te au comme les sages ngala koma na vie ba vie na koma na ba vie na Bertin Mosolo ba les sages na koma na Fredi Ngoma ya Jean Matundo au-delà de la fortune en barra de Saint-Ouen vie na barra vie na Ben Mukacha les millionnaires en vêtements na koma na bango je comme na koma na vie na qui pour mon cher na koma na les sages na wenge bosonde na zaki vice présidente ya wenge après na seconde le quoi na koli na koma na les sages miko tota la bana to soutenir bana biso ba bimi ba génération berceau bana biso ba génération berceau nyoso la pesibilo ba mbote zela les frères zela la fraise de Paris Sandra Christina Sandra Ngimbi Sandra la source na pesibilo ba mbota trop donc ngala koma na les sages de soutenir ba petit na biso ba oyesika tuzala pona ko soutenir ba on a wenge na koma les sages on a mémoire na wenge en tout cas na iba wera na kina pauvre pour maman présidente yemta memanga yemta la kisanga ba mission nyos ngana iba mission bele na simana ye
même au bout on a pesi mbote naiba eka na simanaye na simane parce que place nous azao zala na ndako ye ndako ne nyonso fali azao ya wana à partir ya wana pe de naiba pe fali pe to tangana na internat na internat na Congo central à partir na pe naiba mais we rapenza na kin na la samba pauvre azaina no petite awera azao soutenir wera na kala a pe pi azai pi petite na à partir à wana pe naiba wera après na poto ba trésor on est masqué na pe sembote on est masqué voilà famille on est magnon so prisonema ya Benedict prisonema ba trésor on est bazo sa fan club na bango ana po wana ngasko na otika Château Rouge wana na sa business ba sa fan club ba benginga bien you Clinton to sa fan club mo botolingi oza soutenir biso ozala ma présidente da biso comme yo on ingana mo mkepo sa biso mwani ok a pas de souci to pesa na rendez-vous faut que pas tchone a valider to pesa ni rendez-vous ba image ezali ba photo ezali to pesa ni rendez-vous to kuta na port de maillot to koti wana siko mbali biso mona tchone siko na nenga poto na mona na kina bakala to koti to ye to sa fan club ma présidente biso yo oh ma présidente to yambani wana nande to sa fan club wana ya fan club ni ezara Ligue des Champions Ligue des Champions à l'époque tout le monde to ningisa Château Rouge wana à l'époque wana ba image ezali wana to bunda ba vina so ba combattant ba telemela wera wa biso to chamu to chape ase to beta sete to ya wana tamsa album ebimi bo flashingeta to wana sans champagne pandi na Château Rouge mike biso binisa ba vina biso ba combattant na biso ba combattant bote to binisa bango champagne tozo bina flashingeta nenga mukete wa ba vina biso so siso bina luke siko obimela ba combattant ba kanela obimela wapi ta guerre to sana poto l'équipe ba guerre nyonso wana ngali kolo camion likolo voiture tozo flashingeta na ba banderole to kota Château tozo signer ba makamusu to signer ko wana bo mwana pe ba 2012 13 comme ça là donc voilà c'est un peu ça. Très bien. Le lobo on a maman un événement le 18 octobre on invité côté na au bongisi nini au sombi combien de billets au soutenir artiste au ranson na niveau nini côté na part na bon mi kenga na koma mi côté ba association na association moi munene les femmes fortes renaissance na plus de 35 mamans na dijaka na pisi ba maman ni sa femme forte moté na pisi ba Julie Mouila mukonza bana matadi na pisi association Likonzi de Bruxelles ya mami na pisi mama Rita Konde Mbote Kachika Cheche Elodie Lipasa na Bruxelles bana Bruxelles monde ba yamba biso bien na matanga ya pauvre pe ya sonamdo na Monica voilà ba maman ba yamba biso wana donc ça ba association wana ngapa na préparer association nga tout ba somba billet to zala le 18 to zala wana somba billet voilà tous les associations les femmes fortes renaissance to zala wana beng pe ba association sa Paris baya to zana bangwa le 18 après wana to ke after et pas Véro Mangoy Véro Mangoy pas after le 18 ndena mon after le 18 OK le 18 donc bandego tout de tout séminaire où ranson avec soya le autre donc nous avons eu Clinton femme de disque merci ba yembi na banzimbe belé ezala kana maison mère to na quartier la tepe boka déjà oui quartier la vie na talaga par rapport à VBG Bilao beau frère nga vie mon papa vie na famille donc ngabiso ba musicien nyonso mi kene na ngama koma penza na soutenir na koma ba naître na mo soutenir musicien tout azo sa musa malamu na Congo na koma naître na wenge na petite wera sonique mais na soutenir ba musicien tout azo sa musa ni malamu très bien ngana les sages à l'époque de tozaka wera mi kene à l'époque otumbeli wera to bunda na Château Rouge otanka komba wera to bunda na regretaka ser na mo ba Paris akufa mais to tukala oloba na soute na zo occasion solane soute kamera pona ba difficulté mamba musique mamba musique eza ba guerre mo loyal eza ba guerre mo solo te na kuma okamwa nde ba commission ba guerre mo solo
Donc babiloko wana vraiment eza pa bien te. Biso to tika babiloko wana ya ba guerre mo inutile. Ba bassesse d'esprit. Ba bassesse biso comment déjà parce que mission na msuna butu ba kozaka. Ba sola na bango ta na butu te ta na moi ba sola na bango. Ba solo la na bango donc ngana ko zo ta na. Alors yo emso ndimi o risque ba risque. Na ko pas de temps na ngali susu te pona ke ko bunda na ba château jwana ba kamba kala. Na ko penza naître na petite awera mais na ko penza naître. Sauf faire aye na kota concerne. Il va faire c'est un frère. C'est un frère. Tu es peu bien. À l'époque peut avoir tambouanaï par rapport à non boy. À boire à kepe mingi non nemo ba uta okufa boy. Par rapport aux autres ana faire. Donc faire normalement obéra malek. OK. Par rapport à non ana a uta okufa pe malheureusement perd son âme. À boire à kepe trop alinga ke trop. Bazo tambouanaï. Faire place à ça soit telinga aoeba. Bazo tambouanaï trop non ana za linge trop. Alors biso nga peso na yepa no kone to zaza na bango na ndako na bandal to zaza na bango trop. Okay. Na boma na bandal na kin to zaza ne trop. Donc faire so abeti na kota fali so abeti surtout fali fanjo. Oyo salelanga oza mutema nanga mère mama nana ketchup na biso ya bino ngoyo. Merci beaucoup. Na onyo so yo sala nzamba pambola ona famille na libota nayo. Makambo yo sala mise congolais monta ko sala. Merci. Naibi po na loba bongo zaka mutema nanga na ko loba te ben eza mutema nanga merci beaucoup Fali Poupa Aigle Stade de France to zala na to soutenir na ba ki partout zala na roya parce que pauvre za loba nanga to zaine na ba guerre mo azo loba nanga comment no mutafali yaka pas fali donc na soutenir yo na pesi équipe nyonso mbote ba warion tout mbote ba petite nyonso to kutana bino le 26 boya ko soutenir festival à Banalimba. Bah, tout, boyawan. Donc, tout ça, le banini. En fait, c'est pas l'état d'esprit. La musicien tout. Je m'excuse parce que mon aton a poto. Et ça, il y a le roi qui ça pété. Les ambo comme ils a intégration des belé. Ah, mon to maintenant mon tourné au sala. Jeune garçon, to maman, tontine, jeune fille. Oh, il n'a déconné pour ma musique. On s'y l'entend oui qu'il y a un jour où on vanda bonamona. Na mona wera akibeta na marama fere so webi ke marama fere na wera combien de batu basola te c'est ça juste batika ennemi to mona fali akena ndako Koffi Olomide oui webi ke na tawa wana bando so to bi combien de personnes voilà en fait yango mo pepes na vanda un jour na bi makaba ba musicien congolais maramba ko kota ngote fota la ngaka ndeti ndako ezika voilà faut la honnête ndako ezika parce que jour ba causer au tika kili o tika na soni on dit mettre que bango ba ko causer ma ko causer papa wemba bana vivre bakana kati ba sala wake up na Koffi Olomide c'est ça ba sala wake up donc bon peut soit écouter na occasion to porter business à l'art ba sala alors biso to ba fanatique to ba mourir bonne musique to ba congolais to ko bomana te pour na musicien jamais même il doit vendre aussi wera yo ki obeti muta ko ikao pour na wera kuta lingane mama kam wera linga mamba oswana te combien de fois wera gangela you Clinton c'est que to za ba guerre wana à l'époque wana wera linga wera ambassadeur de la paix linga mamba oswana te alingane mamba ofinga te atala pe atabo fingi atala rapete mais on a besoin de suivre ma bata pe atala ngote donc atabo fingi bo finga na mon pépé alinga ko ba makambo wana te mais biso à l'époque na ba Château Rouge en tout cas paix à son Malolo, Loris la Congolaise, parmi ba sœur au bayambanga la poto. Malolo. Tanga na yé, sœur nanga a présentant à bango. Abina sona zate, même na kekin, zala na Malolo. Zala na chuchulombo. Besi chuchulombo mbote. Par rapport à ba sœur nanga zala na sœur na biso ya Lucia sasa. Paix à son âme. Ma ministre de Château Rouge, ma Paulina. Paix à son âme. Ma ba sœur au ba soutenir nga au bayambanga na poto. Na peut-être soit msuna bosani ba ser pinzo ba yambanga na poto po biso ngapa na ko ba you Clinton ba fungola nga mamba côté ka mamba lukambongo en tout cas ba contribuer tout pour na ba contribuer mingi pour nga voilà donc ya on a ko loba ba biloko wana ya ko ba discussion pa pamba. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service convoiturage
Jimmy Chimanga, Paris, Porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Ngana malolo tokomena suka avant kufa totika kosola sute likamone sala ngama pasi Maman Lolo. pona ngama ba musicien Loris la Congolaise. Loris la Congolaise parce que ngaza ye mutawera ya c'est à l'époque on soutenir Wata au côté mana château bo Clinton Wata leki wera aye lo kaba guerre moi bon teme comment il tronga be teme comment matanga nesi pas vraiment président bitala pe ça sert non. Oh, tant dans silika la jidoka, tant dans silika à kokate. Non, on s'y met dans le parce que comment ils vont m'assurer? Yo Clinton, ouais, l'oroté, la minute zawata, héritier wata leki wera. Ah, malolo. On doit avoir baba toni. Mais Jésus. Oui, Rane héritier, bah on met musique qui produit au moko. Ya mama musique, ya bato bazo melaka ba milinga na tous bazo melaka ni. Do mama kamone comment manquer biso. Musique au boko tango de fonte. Oui, linga musicien na yo. Na comment regretter. Mais ko kabona na batuté pour la musique. Pour la musicien, ouais. Héritier na wata lelo malolo na si atika biso que son âme représenté. Le na comment ba voix wana comment manquer biso. Donc pote sile lengi, bango nyonso ba kena bango. Pote sile lengi. Mais bango quand même ba kola qui me sert na kola été. Ah kola été. Non, courage. Courage, mère, yo bigara. Les avis, hein, les anzales de Bissonioso, et qui est liboson de Bissonioso. Bon, excusez-moi, vraiment, bon, excusez-moi, public. Donc voilà. Donc, la bleu, la guerre, wana, et là, on va bleu, moi, pas pamba. Donc, en général, je n'ai pas ça en soutien. Na ko sala ngote dans la net, non soutenir bende la mboka, Congo qui est liboson. Mboka na pseza na guerre, mboka na pseza na mboka mo ba négliger, biso partout, ba mona biso so nini. Mais toi, tu as quand même la musique. Musique, quand même, te tombe la quand même bende la culture en mboka. Hein? Il fallait acheter le Stade de France. Et puis combien de monde barotalango, combien de monde oyo bako bende la enzo kende kana Congo. So faire abetite, abeta so abeta na oka zo beta awana. Il a affiché. Na affiché te ouais. Na chiba martyr. Acha martyr. Nyoso wana zaka bende lo kuma mboka bendele. Eko ya tena pesi Julie Mwila mokonza bana matadi. Golaza tanga na kati ya Belgique. Mokonza bana matadi Julie Mwila mokonzi na biso. Na pese bambota to ba bisou à to place azali bibi sur kaou ya Jamaïque na pese bambota trop mère na so godé luzizi là ya vie nanga Alvaro Mwanza na kata Suisse et grand frère nanga Marius Luvuma na kata Suisse na pese ya Marius na pese mbote bon week-end na kata Suisse tonton Marius Luvuma. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour la première partie émission Nabiso. Merci na Madekotou Bolanda Biso. Merci na papi Matalata la Matos Miroir d'Angola da Costa Patron. Merci beaucoup na groupe Tikin Mobimba. Didi Kinwani, grand prêtre Didi Kinwani na PC Bambote. Ba week-end malam soko la Biso. Merci na le vénérable grand maître choisi Matata, to PC Mbote Belé, to PC Mbote na chancel Mbemba de midi. Bambote Belé na Eric Badi Bantubo Gomestre à la Lovière monté maman Jolina Tuzoladio Morimo qui est monté maman Grâce Tuzoladio Sylvain Alexon to pesi Mbote Belé Van Tumba patron en 427 to pesi Mbote la Gaëtan li pa moto sniper de Ferregola to pesi Mbote na Fabrice Massamba Red Mota English fada père à anglais Mbote na Guy Baina colonisateur de la SAP monté maman Sylvie Baina maman Fedbertine Samba Moisi Adorter Samba Michel Ochudi na Birmingham bilambe belé na kati ya Birmingham mutaleki azate bambote belé kolotu na John Conde de Grâce moté maman Ani Conde Rabilamba Grand Calais ya mboka Kelin Tsumbo Egypte Paris. Merci beaucoup na passage na yo Clinton en fait de profiter na belé na émission yo et puis émission leçon nga ilo na retenir pa na yo basi ba kende oluwa mbongo. Bati ko sala la matalana aoze la mobali wa pesa mbongo oya pesa mbongo mibali pa poto mbongo za raté mbongo za calcul. Donc yumo telema lukambongo so roji mobali bo sansa maele o faire o sala ba projet na bino. C'est ça. Donc mobali so ko commune de ndar mo boti bana quel que soit grandeur à problème bo tchana c'est parce que divorce
eza solution te mobali oyo kozoyebi ete c'est ça le problème mususu ozala ko mabe koleka moto oyo bengani na ndako c'est ça ouais donc petit à petit bandeko mpe botali biso surtout bapapa bokende mosala mama yoyo alobi bolingi kosala te c'est ça le bokende problème kosala parce que soki bozosala te liboko moko sokolaka elongi te charge eza pa motu moko ndako provision bana maka motu aokrake donc moto aokrake donc boyede basi na bino bona bandako de sorte que bozosala bozocontribuer bozoyede bozoparticiper surtout sokute na mwasi oza courageuse asalaka mais ape kuna basi mosusu na poto basalaka te mais sokute na oyo aza courageuse alingi mosala yo mpe ndenge mosala mpo mosala baprojet toyaki koluka na mboka oyo toyaki kotala baimmeuble te ezokende ezosila donc faut koluka ala mais tokoretenir nini na passage na ndo oleki boye en fait date ezaka moko le 18 tokutana biso nyonso na Adidas Arena mpona bato bazobaki Adidas etonda te bato bakokomela ngo Adidas ewera otondisa wera kutuko tozala na biso kutu moya kuta kolobele kutu eza te bawera bafali bakofi donc tosala kutu discussion te ekotonda te bowera tondisa kaka ese etondaki déjà kutu eza kutu moki donc botikana bino batembe wana ekotonda te c'est pas la peine voilà. Donc le 26 décembre tokutana biso nyonso festival aba na lemba ezala okufela mutu na lemba okufela tata okufela ndeko okufela na yaka na messe ezala na Blamini et puis festival ezala na zile sec le 26 décembre tozala wana ba chroniqueuse nyonso na bing to bing si bango pe ba chroniqueuse po eza soirée moko ya haut niveau ba chroniqueuse bo ya ba chroniqueuse nyonso basaka makele na ba réseaux sociaux petit na biso nyonso wana fo baya bango tout to bengisi bino tout et puis moko na bino na méga star mwana lemba Karine Mokonzi la baronne na pesi mwana lemba azamo lemba ah ouais na pesi mbote azai pe petite à pauvre que m'a présenté na ebika ozanga te Chantal Bola pe petit na biso à Paris na ebiki ozanga te to bengisi bango tout donc bino tout boya na ko tanga ba kombote boze belé boya na festival bola ta kitoko bola ta ba robe penza bien Yves Saint Laurent bola ta ba robe Ziberman boya ba robe bien donc boya c'est ça qu'on appelle influenceuse bola ta kitoko bo pesa biso pe le kumu wana ke to ba ke tout ça ba influenceuse da biso na Congo boko moza lokwa ba Emal West ba Emmanuel Keita tala ba ivoirienne ba influenceuse ivoirienne tala gaz ba nango parce que ba finga batute na ba réseau ba finga batute baza na vision ba ça la business voilà business ba très important voilà les deux salles Michel Boy to fingi nani est-ce que fingi mutute est-ce que to beti sola ya libala non to fingi mutute to kabuli libala ya nani to ko seka libala ya banani mais c'est ça ba ndeko na biso surtout avant na poto mingi mona ti téléphone bo andolo via batu bon ka ba via batu wana ba débité so to benga ba ka ba influenceuse na débité donc ngana ko za la maman mo okoli na poto lobaka makambo bato ya Koffi Olomide tiki osimbi ya Fally tiki ozu ya Ferry aussi ozu ya Migeni motiki donc vino bango zaka ba kombo bato ba container bango zaka ba benga bango siko ba koni fuati ah non ya ba benga ba koni fuati ba créer ba complexe ba concept moi bien ba créer style na yo bato ko ba ko créer ta marque mafuta ati akomika ka marque inter c'est bon oui ako créer marque moi ta moi bimana Côte d'Ivoire boye nanyo Kimi Makoso a créer ka marque na yemo ya makeup ezaka luki ba entrepreneur na ba États-Unis kuna ba partenaire chinois ba nando ça si marque non au créer yo mo teka na communauté na voilà ba ça ba bilo mo neti ngala ko créer pe na ba bilo be na ko lo bango ate me na ko créer mo parfum mo na komika Clinton mais oui comprendre na komika Hugh Clinton be ma futa mo Hugh Clinton ole yo vendre la vie à pasteur moi sinaï toi na posa vie na bona te wana manque respect et comment ça la soni na communauté parce que ba ivoirien ba yo ka lingala ba camerounais ba yo ka lingala biso pasteur Odon wanga aza mwana poto abali libala na mwasi ne soki baza bien soki baza mabe est-ce que tali biso na et tali biso te libala ni ezanga ba problème libala no ça ba problème bande ko na biso ya basi mais ngala moni bango baza bien na mwasi na est-ce que bango ba kotaka na ndako wake ndoko yeba congolais faut changer motema mabe et puis ba analyste wana na ba analyse ne biso so benga ba analyste na mibali na ya basi bango mo bana ba problème sérieux na ba couple na bango mais ba yo loba ya bango te wana mabe mais so mo nga migi azu problème na couple ba ye so moni odo wanga ju problème ba ye so ba ye ba manga maonde ni akindoki te ba en fait songi ezala nango mais mère ngana ko ba pe vie na on yo betona TVT c'est ça na droit te quand même te wana za na ko ba vie na en fait mutu to na ba erreur ne ko ba
Au moins, maman, moi, à 70 ans. Mais ce bazo finga, maman. Et ça, la ramte ma passe. Ngaba Natala Bangote. Natala Bangote. En tout cas, conseil dans le pied, vraiment, ma bé, bon, ma bé. Beaucoup maloka ba ivoirienne, ba camerounaise, bo créer. Dès le 26 soirée zali, bo ya na marque na mino. To tike la mino temps, bo ya na ba marque na mino créer que ngana créer marque boy. Ngana sali boy, na lataki boy. Biso sko to sa analyse tel lataki boy, e maloué sa lataki boy. Alataki salaki suki boy, salaki boy. Beaucoup quand même professionnalisme. Si on dit maga Golbin na ba tiktokeuse congolaise. Fimo na Lyon boy, Golbin na binaras. Ah ouais, il y a finga ate. A finga ba maman ba tena ba bonga ba finga na linga. Akota ba vie privée ba tuté. Moi tena si ba kamwe komela maman minchikeva. Imagine ba congolais muta kufu bozo o sekaye, muta kufu bozo lo makamusi. Tout ça, au moins teke ba tu. Ba tu ba koli na poto, ba tu ba vani na poto, mais on dirait mitu na bango ezaka na mbandaka, to na bandundu. Mais vanda na poto. Muta o sekaye za muta ibinete po aleka ba na nyonso. Na beauté, na aura. Aleka bon na aura, aleka bon na beauté, na aura bazati. Ozomona, akufi na 50 ans mais aleki na bana beauté na bana ba 20 ans ba 30 ans. C'est na aura. O sekete, wa no so luvunu motema mabe. Il faut bino maman au bon na maturité ndeti yobu. Na maturité, t'as tout ça rendez-vous 13h comme 12h50. On a maturité, 25 à poto, on a ba belé, on a ba business no kindara musala, oza faut tout ça la analyse, faut tout sunga ba. Voilà. Moni, faut tout sunga bato. Bato na ba ko kasoko ba citoyen, comment on explique tout libala mo na libala te. Soni, et ça Soni. Yo mo na libala to mo professeur à libala. Ouais. Yo mo sa benga na o. Ako finga Hugh Clinton finga pasteur Marcelo. Finga Hugh Clinton bo mona no Hugh Clinton na ebi monde na leki a ebele ba ebi nga ba bima na ebiye bo na boy ma ebi nenga te to kutana te muso obenga enemi na mama na enemi te na zasu na enemi na muso azake enemi na to na enemi te mama na 2025 yo na ebi na nga yo te to ze enemi te oze enemi elilingi na omoko Vous avez mis dans baninga ba progresser quand nous donc très important la guerre voilà on est soutenir ata bato ba kufi na bato na ba est ça biso zara ba musicien ba pasteur voilà almati boye ba boye ba bengani etali na nini non yo no ba boye ote abota te mais moi na zo tambola moi kezo mise en scène abota te mais moi na zo tambola moi na ne alobara te mais moi na ya so maman donne-moi de l'eau tu peux m'acheter ça donc ça va ventir botika ba ventir ba leki na ba petit ça na biso ata ba finga moi génération quoi ba mère musupe bo ba mère musupe ba âge na mais âge musupe ba mukolo na ba musupe ba mikolo na makasi makongo amukolo na en tout cas na ibi âge na été mais to zane côté moi mais na ibi âge na été en tout cas na poto na mona poto mais ba maturité mususu biso en tout cas na changer idéologie na poto des ans ya poto moni mali les côtes sobité s'intégrer ko seka muninga mabe s'intégrer mige na côté na moni félicitations tant na côté mige pardon félicitations eza ba tumusu ba tonton musu asala ba banda 1900 série ya président la biso nanyo Mitterrand asa na poto mais loko yo sali ko sala ngote. C'est un principe de détermination. Mais yo, 10 ans, 15 ans, je crois, 15 ans déjà. Non, 6 ans. 6 ans déjà, 6 ans, mais au 25, il y a un bateau, le ça a été aux amours, la porte sera 1900. Au bas, 1900, il y a 2000, il 2000. On a 1900, aux amours, 1900, au sale loko miga, salite papa. Échec, ma case. Échec. Aux amours, au 6 ans, la porte, mais au 20 c'est loko. Maramne se vanda na futa na carte bleue tout est vanda ba pareil ni nezali machine à carte bleue ezali mige réussite totale. Merci mère merci réussite photo sola ne buto analyser ba côté ya bana boni photo ça so émission mo ya côté ya bana ndeni bazora so ya mobile il y a pas de souci ndeni ba yamba mobile so musala ndenge ni mobile so fiancé ba contacter nga ba lingi business ba contacter nga na fungola bango ba so ba télé réalité ba sali filmer neti na bakanga meti Karine akanga mina mutu mususu basali film mo boy mais na bimisa kimbongo na tokotala ekotala ma kimbongo na produit télé réalité na bete ba projet na ba nzambe ekotala ba zo mbongo bali kokutante pona mbongo omoni mais ba influenceurs ba na kato temiga ba influenceurs ya ba West Africain bazala mo ba guerre mo ba pique mais so ba kuta na fête mo na wa telemi ate ba kepesa mbote mais oui eza ba pique eza pour na business mais oui akepesa mninga mbote neti na moni bato bazo finga na bato ma be soni bato bato na kati bache basi bache bana soni ko finga bana mike bana baza ba ange
kofinga ba ange ya nzambe kofinga mama bata koline ya na soni ba 65 60 kofinga na ba papa batu ya soni bande ona comme ça soni en tout cas tota na sika vraiment bo to créer ba maramusu to créer ba makamusu ba business ba télé réalité to créer ba marque au sali marque non ata mafuta mbila ba komi mafuta mbila intel o mafuta ata exotique boyo somba kwanga awa na live kwanga yango ya pembe ba créer ko finga na ozwa téléphone au vendre 3 heures du temps journée mobile makamba batu na makamba batu mais c'est pas possible no zanaka bala kaka ba olukelo bo bala no pesa uta ndena zabo bayebi ya mobile na bayebi ya vie nanga mais ngamona miyebite bango bayebi nga bayebi na vie nanga omona makamba okosela moi je m'en fous ngana wenge bakosela nga tona ko makasi ngana mo wenge ata bokosa ata bolobi na ko makasi so je nemi nanga na nemi na ote oze nemi elilingi nanga oza elilingi na yo moko yanga kute ya yo moko oze nemi nanga te. Donc, ma petite sœur, on a créé, penza, bablo, finga na c'est pas la peine. Le salaire à Pamba, boya, je malade de ta gorge. Banda vandagi, ce qui banda nini. Non, c'est pas la peine. Bato batala bango, a ça la kayo, tala ko ta mundelembo. Donc, angoyo, surtout ba jeune fille, na ba jeune ba 30 ans, mais influenceuse, angoyo bo profiter. Aux ala ba fort ba bonnet belé. Kini, c'est bon hein. Maria Tumba, elle a félicité. Ouais, yé pe na mona bujara. Asali salon ya munene na mona ana mobali na inani Issa donc une petite azur pifo a profité na succès wana asali salon de coiffure na ki na Chine Dubai yaka carré. C'est ça. Na mona mususu na ba chachador ozumuna baza wana ba finga ya kini kutu mais oui que poto public to ba poto batamaide baza non laisse tomber. Ben influencer za kin ba l'équipe ba tiki toka poto. Ah bon? Na mayele na mbongo musu Niclet bungu. Na Niclet na bien ateka pe ba perique. Oui, na pesi mbote. Niclet na jemima kokonzo ni pe na sepela na yepe. Bango ba finga ba tuté mais talandi ba kota mbungu bango teka ba kabelo ba teka ba kisi ya kokondisa mais basi ba koli na poto. Ba wala ndepto encore toujours encourager. Basi ba koli na poto biso ka sa poto za mboka batamayele. Mais en Zaïner, ozo bate. Baba koli na poto ba ya 1900, malile kota bango en Zaïner. Non. Yango mona tam selo ça les ada 20 na te ba no finga ba. Ngo fingi mama nanga. Pardon. Non. Mabe makasi donc bo changer ba ndingo na biso bo luka ba information mo ga bien pe le coûter ça la mona munno. So ba ko so ba vérité. So ba ko so likambo. On dit matin. Ba ko mamelo likambo. Ne dit pas vraiment présent ba ko sele makambo le kuta. Nyonso luvuno na luvuno eleka wana lukuta na lukuta luvuno. Non, yango moni ba vile bango pesa na ba blocage. C'est ça le problème. Parce que tant qu'on finga bat baole la sur yo. Tant qu'on ko sila bat makambo baole la sur yo. C'est ça le problème. Ça ba pas mbolo erni. Ah pas mbolo ndini. Ah pas mbolo te. Bon, ça y message legi fallait tenir les message yo. Soit disant influencer ya pot en plus. Donc imaginez ba ta kin ba l'équipe bino incroyable quoi. Donc merci ba ndeko tu atali sora ba to couper sambote. Na pesi mbote na pesi ne bala matadi bana boma Jili Mwila mukonza bana matadi Gauloise tanga na pesi vena nga Jamaïque ya bibi sur le cao ba mbote trop na pesi ya wuli mo cheni ko da mboka ba mbote na trop donc voilà bana Luanda tout botalinga bana belebe ba ebinga la Luanda pe belebe ba ebinga pona bouja pe Luanda biso ba petite penza ba pauvre dona Monica repose en paix ana sœur nanga. En tout cas, bana Luanda tout botelinga ba mbote na bino. Voilà quoi donc merci. Na biso nyonso le 18 awa na arena ezaka ana porte de la chapelle tout kuta na wana et le 26 décembre pa ya venanga gloire de mon ça événement écolo événement. L'homme des grands événements. Ouais, l'homme des grands événements tout kuta na biso nyonso to célébrer festival à bana lemba okufela ndeko na lemba ezaka ma présente okufela ndeko na lemba en tout cas yakawana eza bien pona ko ba po ba we ba kufate élément on ne sait pas mort ba mona biso ndé makamno to sala ba we ba mona biso donc yakawana to célébrer festival à bana lemba eza événement bandi sikoyo to no sala ngo chaque année to sala ngo na Londres to sala ngo na Belgique to no sala ngo na Suisse to sala ngo partout. Très bien. Donc voilà. Merci na bandekotu balandi biso, merci na bana monda. Merci na bantu balinga nga pe la linga bino mingi. Très bien. O bolinga nga pété en tout cas boluka Yesu na motema. Merci. Voilà. Merci na bandekotu tukutani bala sima.
que les choses BD au beaucoup retenir et changer pe vie now. Pour moi pour changer vie à la seconde. Au yoki, on demi, on accepter et puis au salé. Donc merci Nabino. Tout le monde est ma soeur qui nous a mazon qui était toujours connecté, branché la chaîne YouTube sur la Vérité Studio. On est ensemble. Merci beaucoup. Ciao. Chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba, tout se donne. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemoyebite. Yaka, tokiti na metro Château Rouge. Daka yau. Oka yau awa. Uzomona Kimbondo. Oh la 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 la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mine lula metro. Bisa bataniko le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de côte. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza na magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo bazana besoin au sala taille pona kokita mamuno. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalingaza na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Pour vimba. Non non. Yo je mona te. Oh la kamate. Eloko evanisa mabala. Et ça pour na mibali. Grandit ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit petit wana. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bonisa. Et je traité tellement vraiment ngamu na za victime na meki yango. Oh ya ba so de na na. Lesi yeyo azobongisa le poso. Apoli kote tango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto ezote yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na ba rayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo kala Awa toza oya tenango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.